papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Ba vrai chéri, est-ce que boza Jika Production, Jeanne Mosolo, Jeanne Kuketana na kati ya Bundese, balobi ya vye na biso Dani Tumba, Kangi Masolo, to bengisi bino balobi na 2023 soirée ezaka kamoko. Le 11 mars, ekoinda na ville ya SN, soirée Liputa. Balobi le 11 mars à partir à 20h, boya ebele, buffet, 20 € ya pamba, to bukimbongo. Est-ce que bibi bazali ba femme forte ba bébé bien bundes to bengisi bino na ba ville nyonso boya balobi Jeanne Kuketana na kata SND makambo ya kosamba ezate buffet na 20 € kolia agogo boya ebele liputa nde kangeli nde makambo ekoinda tokozala wana ndenge bozomona kaka fiche adresse ya ngwana na se ba numéro ya téléphone mopandi po na contact esalaka vraiment bien makasi eko beba to bebisa kaka le 11 mars 2023 parti à 20h et bebe beba soirée liputa tozana posa tomone kangeli bibi bozanga te ba femme forte eko yinda na katsa bundes soirée ezaka kamoko samedi ya le 11 mars 2023 à partir à 20h. Nati soswele la kaka. Bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran Masiandoki, TVO, Mama Bino, la cabine, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la bino, vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobakanza, Balola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge Bozelaka, Masolo, Iran Masiandoki, et ça la vraiment bien makasi. Naebi sa cabino, beau s'abonner, beau partageaka. Masolo ya Mama Irene parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mibla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate la patronne Betty opeselinga ba bisou na meta la brésilienne oya vient na Jansi bolanga na kati ya Birmingham na ebisaka bino viens nga jansi bolanga soka koti na feti mututu atala ka epo la tarakitoro makasi viens nga jansi bolanga umela to pesi merci na yabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle ya viens nga Zakari c'est que bien makasi to bosa na te ko pesa merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi porte parole na biso ndenge ya Simon ndo ya papa kokodia nzomba mesana ko benga etazi Vita imana esala ka biso bien makasi merci na mama bibi chez Mwanzambi et Uno en direct des 001 balobi BBC de moi-même mais pourquoi pas Fifi Tomo la japonaise de maman na Erastine c'est que bien makasi vient na titi Gracia Bundesi banque merci na Willy Moucheni le vrai code mboka toke bongo na vient na Jadon Fumu ya Zélande ya kosamba ezate balobi vient na Jadon Fumu peselinga ba bisou na la reine Vanille tokendaka bongo bamure zinyo soti tozobeta masolo tosala ba publicité ezosala biso bien makasi bana Bundes olingo tinda ba carton nangola to na Kongo Kinshasa ko hésiter te balobi mo bange na shipping akanga masolo na kati ya Bundes vient na Ocean Handel na kati ya Colon babi ya kosamba ezato bengi vient na Ocean Handel mo bange na shipping na prise 49 152 0251 77 31 okozoye moko number 1 Ocean Handel babi via totindi carton diamant et bunga kate avec assurance benga via na biso Ocean Handel akendara partout na Allemagne mo bange na shipping Ocean Handel akoma pe azana rapidité merci beaucoup
bandeonso bandaka biso partout nakoyebisa bino le 11 mars toza na kati ya Belgique pa Olga mokonzi ya kabelo ya kosamba ezate ba vrai chéri bolinga kobwaka mana bakabelo boya kuna balobi solda bakabelo ezali avec ye moko Olga mokonzi ya kabelo aza unique na genre na ye mwaso alatisi tous les bachera poto kabelo ya original ezayo Olga mokonzi abongisi biso loko moko ya kitoko balobi mois de la femme Olga abuki mbonga solde bakabelo ya kosomba kabelo 25% basalo maquillage ya kitoko eza musika te kaka na gare na bino wana ba contact ba numéro ya téléphone okoti na Facebook obeti Olga mokonzi ya kabelo okomona nyonso to bengisi bino ba vrai chéri to kutana le 11 mars à partir de 12h toza wana na yemoko Olga mokonzi ya kabelo lela bisengo ko sepela kabelo Olga mawete umela voilà ba mourez nyonso mama Irene ayaka boy ngana ela kabino masola solo aubergine et les kakate lisona meme bino bandeko ya Canada ba ko comprendre nini mama Irene alinga loba affaire ya mbanda oya ya bomisa likangu ya mobali na ye na Kinshasa donc mwasi apoto alinga bomisa likangu ya mobali na ye na Kinshasa e yindi mwasi apoto ngaza mwasa France Belgique Allemagne te aza mwasi ya Canada bandeko bolandaka masolo mama Irene bo partage ka masolo ngana bete la rabino masola solo aubergine et les kakate to ça la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vindenge na lobaka ebeteli pro max ngayo mama na bino mama ebeteli tokota na masolo pesa la biso bien makasi partager s'abonner na site oyo esalaka vraiment bien makasi tindela ndeko mwasi bane ntango ozotala s'abonner mama Irene parce qu'abetaka masolo ya solo abetaka aubergine te voilà tozokende bongo banyonso bandaka biso partout ndeko na biso mwasi aza na Canada lisolo oyo euti Kinshasa bande kwa Kinshasa babengi mama Irene beta lisolo oyo basi ya poto baza mitema mabe alinga bomisa likangu ya mobali na Kinshasa babeti mwana batu pene ya liwa aza mwana ya mukie bande konanga yango na baso toyoki masolo to sala effort ya ko vérifier affaire Magali bandeko boki solo ya Magali fille ya Kinshasa babeti si epa ya mbanda ya poto mwana mwasola zaka na Canada kombone ezali Clotilde aza fille ya Canada abetisi Magali na Kinshasa pourquoi tozobeta lisolo yo bandeko bolandango vraiment na bokebi surtout bandeko na biso ya mibali bozo bakiti bovanda boyoka mama Irene alinga lobani na kati ya lisolo oyo ndeko mwasi Clotilde aza na kati ya Canada azali marié mère de 3 enfants mobali ne akendaka Kinshasa comme mibali nso bakendaka ba Kinshasa tozobeta masola boye mingi na communauté po bandeko tomeka ko changer mais tozozwa kaka mayele te bandeko nanga ndeko mwasi Clotilde marié mère de 3 enfants na kati ya Canada mobali akendaka Kinshasa turo mobali uti Kinshasa azongeli na maladi nini mobali azongi nango bana nzambe boyoka maladi ya liboma mobali azokita na aéroport banda kenda leka kisoki nzela Belgique ndenge toyoki akomi na Canada mutu eza ya koningana mobali azosala ba dépression na kati ya ba dépression na azoseka azobenga kombo moko na kombo ya Magali mobali tanga ye premier jour mutu ezalaki malamu te deuxième jour l'hôpital ekomi grave bakendaki na hôpital parce que mobali azosala ba dépression mobali munene papa lataka pantalon na chemise akangi ba bouton cravate ni atiaka mauti kongo kozonga ne mutu eningani mwana mwasi o Clotilde aza na bana misato abotana mobali na ye gravement marié babala ye na famille na l'état babala ye ti na église akokisa makambo nyonso azali mwasi ya ndeko ya mobali otobete so na kombo ya Blanchard mobali ya Clotilde na Canada alobi mama Irene tangu mwana mwasi wana ayambi mobali na Canada akuti mobali na maladi ya mutu amemi mobali l'hôpital mobali azo bakombo ya Magali abengi famille ya mobali abitoza bien te bolanda lisolo très bien mobali azonginga ya wana maladi mais na maladi ya mutu azotanga kombo ya Magali petite ya mobali abi Magali alobi lisusu ni azoloba ka Magali so Magali azoseka nazo comprendre te Magali yango aza nani Pema Magali nani mama Irene meli pema kosoli seke ya mabeza leka mobala lobi Magali azali copine e bande ko vanda ni awa mwasa lobi kwa abi copine bazali ko vanda na flat biso pe to yebi Magali wana te to ye ko yeba eka po na grand frère aza mwasi ne banda salaka na Canada déjà basololaka
koya grand frère ah biso tozaki surpris komona Magali ayembala moko na flat ba passer ba séjour na grand frère ye grand frère alobi nyabi alobi le côté mutu eza ya ko bouger na minute na oti kotiki na hôpital parce que akomi na ba nerf mais na kati ya maladie ne azotanga Magali boyebe sika Magali anga zalaka belle sœur alobi oui toyebe sika zalaka très bien penza moi ça lobi bopesanga kombone mobimba bopesanga na adresse bapesi mwana mwasi wana Canada wana aza na bandeko na ye bayebani na Congo batu pe ya moya moye totanga kombo eza te aza na mwana noko yeta msi ya mwa soda mwa tonton na bango ya colonel aza na ba relation azwi kombo ya mwana mwasi wa Magali ando bana mobali na pesi bakende kokanga ye bakenda kokanga Magali na Kinshasa pare na tongo epa na bango babeti mwana mwasi wa Magali pe na liwa yango bozo yoka ezoloba mana ba TikTok Clotilde alinga bomisa likango mobali ne Magali na Kinshasa vérité yango mama Irene azobeta mukileza makambo Clotilde abetisi Magali fimbu ya fimbu batortire yango wana na obandela te batortire Magali makasi Magali ayekoloba vérité lobi yaza na kindo babi Magali ozana misala mabe comment mbala uti Kinshasa zonga abina azana misala mabe te ba tortire abite ngana kenda ki epanganga na kende nde kokanga mobali na kisi pona nini opwa linganga makasi nganga zalaka wapi Magali apese sitanga vanda bake kokanga na nganga nganga lobi mwana mwaso elaki nga ba superme ya mibali bolimbisanga ezalaki na kata chaussette o mibali balataka na boy kotanga kombo mpo bana biso balandaka biso chaussette o papa balataka bazwa maladi te ayaki nango na ba masolo ya papa na kati kuna ayeko pesa ngana tia mobali o mutema moto tanga zozonga na mwasi ne bakabwana mobala sa mamba voyage yake ndeko po elingi mobali mingi e komi boye pona ninganga binga pe na sala kaka bon na comprendre te bandeko nanga bokeba kisa bolingweleki mobali beli bome bongaka liango masolo ya ba papa ezalaka bango en personne ba memi yango epa ya nganga za mutabulu yeke nganga za lokola mbila soko bengi ye mobali nanga zobeta ngatanga yaka bopesa nga ba identité bana baza wapi osala wapi ayela kikamba kobeta mbila zwi ba identité ko motuna bana ekola bana omilukeli makambo nganga sala ke loko moko te pasa ka mutabulu yeke nganga tamba yeko pese masola papa asala kisi papa kufa fi wana Magali na bolingo aboya mwasi na Clotilde na Canada abala Magali esali ke kisi soki kendaki na façon soki na sensi nini papa mutu eninga abeli liboma donc mobali mwasi azwaki masolo na memaki onge pa ya nganga bandeko nanga tokeba mwana mwasi wana lobi keza bakisi bazosala mibala poto bazobenga ngo mataka kisi yango kombo na ngeza mataka boyoka kombo bakisi baosela ngo mibali ya poto yango moni Clotilde na kandana abetisaki likangu ya mobali na ye Magali babifi yango babeti ye penza makila mwana mwasi yango babi aza mwana muke na mobali na flati te seka koka aza mineur te babeti ye batu bozo kondanaka Clotilde mukola mobali na Canada aza mukola mobali te biso basi tokolaka mbangu aza mwasi ya botisi azwi bapwa mibali bomona ko mwasi aza mukolo mobali mwana muke rotuna mobali aza mukola mwasi ya 56 ans Moro mwana mwasi tellement boti biso basi tokola kambamba ko poto buzo bake yo zalaka mokola basi otombe na libabe ya mobala mukuse nzoto mikie yo mwasi munene mulai omemie kulusu ya simo amemie ya kaisu masia mukolo ya mobali Clotilde aza mukola mobali te batu bazofinga Clotilde pour information leka Clotilde na Congo mutapesi solo oyo alobi Clotilde aza mukolo te mobali naza mukolo na ya 5 ans ekoki na bolingo ekoki amukona 5 ans vike baza baluba baboti bana baluba nzoto ezaka mo sembe mo kitoko mafuta aza mwana mwasi moko nzoto déjà epese lengi na vie bozobenga mukola mobali par rapport à nini alobi ya betisi mbanda te pona zuwa amona kengo clair te comment papa ya bana na auta Kinshasa zonga na malade famille lobi ba yebite famille mutepesa adresse ya Magali wana ba belle famille ba zai ko vanda na école sera ni ko tike la grand frère tante même belle famille ba sepe na voyage ya na bango te parce que moi si tout temps ni ko tike espace te bande ko minga mibali na poto vi na bino ezokende mabe bazwa ba mai na bino na Kinshasa
okoma na poto okoma na pomme okoma impuissant otelemaka te bamema panganga banda kobondela mibali mususu na Kinshasa bamilembisaka yo papa oza ndumbo olati chaussette na yo bosisi na kilelo oyebi te ke chaussette no yo moko fozwango komo okotika mosu azwa chaussette nake okobwakelo chaussette fozala zoba mobali na kilelo bien que basi bakoma koyebisa mbai so okesala mobulu lata chaussette po protéger mpe ngai ndeko na nga yo protéger nga mpo na maladi mo protéger nga na milimo mabe te mibali nayebi te tokoloba na langi nini bato ekolo pantalon boyokelaka kote nini mwana mobali mutu eningani na Canada lisolo mutu apesi nga mutu ya Kinshasa grande sœur ne aza na Canada bazofingaka ye na TikTok epe bandeko ya Magali soit disant ke ye aza mokolo mobali te epi ne mobali abeli mutu azosufri na miniti oyo kaka mwasi oyo bozofinga na bana abetisi ye paske azalaki na méchant obimi na papa bane oke nango na nganga babebisi mutu papa bane tanga comprendre ke yo ozali likango mobali ne tala akangisi yo abetisi yo paske aza na relation famille ya baClotilde baza na bato na bango na Congo bomikosa te babetisi fille wana batortire po aloba vérité omoi na se ya kobeta alobi vérité kakende pa nganga bake kozona nganga alobi vérité ayelaki ye chaussette na limba na kati bana na nzambe bapapa mibali nayebi te bosalama na matière nini po tolobaka butu na moi likambo ya mibali kosangisa nzoto na mwasi ezalaka facile te eza na basi bazala sa mababe na vie eza na mibali so ya mababe obima na mobali wana vie no ebeba mibali mingi boza na poto bokende Kinshasa bobima na basi retour na bozonga misala ekufa misusu okuti mpe Kinshasa babotoli su na mukanda okoma susu kotelema na pasi bando bima na mwasi wana ndeko nanga banda kobondela nzambe balukaka ye tant so bazwa pe yo etikala quelque part toyebi te lisolo eza lisolo moko te Clotilde abetisi mbanda mpo na zuwa te akangisaki fio na Magali mpo ayebi ya vérité comment bala kouta Kinshasa songo na maladi ya bando souffrir na bana kobelisa mutaliboma eza facile te besa mutazoka libumpasi na mutaliboma te mutoba ne vanda ya telemi lala ya keboy lia ya waki biloko yo moni maladi ya kitoko ngona obesa mukolo bongo besa mutoba libumpasi bitala ta libumu na 7 kela position ya liboma obesa mobali liboma yo mona ngeza facile puis liboma ngeza maladi oyo akeko milukela ngo ye moko na kindumba na ye yango na tuna ka mibala poto se bokomi na Kinshasa soki bobimi na basite boyokaka nini oyo komi koloka likambo tolobelaka butu na moi bala poto boza sérieux te bakoloba na bino na langue ni po boyoka nalobaka na allemand so na beti so na allemand ce que bokomprendre ngo monde entier tolingana nde zalangi na soto bakalangi oyo eleki balangi nyonso na elengi na kofinga na koswana na koseka na kotia commentaire ezaka lingala langi kitoko yango oyo yango tozolobela bino lingala langi na biso bolingi toloba na langi nini na latin po boyoka bapapa bochange ko bobongola mitema Jésus-Christ revient bientôt bobanda makambo basi banda kala po ani bosisa yango te nini nange esalaka bino oza na mwasi na bien na kati ya ndako oza na bana bino ozoki esalaka bikobo partout bandeko nanga ozomema malédiction meme na bana na kati ya ndako Clotilde abetisi mbandane Magali makasi bazofinge na TikTok aza mukola mobali te aza mwana muluba nzoto sembe mwasi kitoko bebana bali babwa kama oya pembo tali mompende otali basi otali mwasi binzamba olazwa lokumu tanga salaki mwana mwasi nzamba azwa kitan oui Clotilde aza mwasi kitoko aza jamais mukola mobali abetisi pe fi wana pona zuwa te po lobande vérité salaki mobali nini po même famille ya mobali bazaki contre fi wana Magali parce que kole ser ba fille qui soka kangi mobali na Kinshasa akosolde madusu nyonso ndoto basalela ngo na yebaka te ezalani na ba fille Kinshasa yango mibala poto ata mobali mona poto bomona ke vilain salite soko na Kinshasa aotula te bazwai eza nini otape muto olanda mobali ngo mwasi kito tape mobali yo pena mwasi ezo simba te mobali mabelo kwa kuluna boyenza mbali mbisanga mobali mabaza kate me tolo bakaka me mwasi kitoka bwaka mazola ndeka po mataki ya avion po utaki tansu mona poto batiaki ataka te me na Kinshasa comme leader ob mape na 3-4 basi pe basi ya solo ya lokuta te aubergine te
botiki ba mama ba na bino na poto bokenda ka to na problème divorce basi poto ben poli basi poto teti bazaka salite bakipaka bana te boyena boyozo ke gotonge pamba kenga na za salite ye moko mbanda zo mona te ke sous-vêtement no la te sa propre au mo te ke chemise neza pozo bimisa sola kitoko ndako sete mbala koza na ba chemise ya propre bon te seke bana ba otata mo mafuta mo te ke ba okosa yo mo sinanga za salite mais obota kananga na salite sikoyo oke kobela mutu soki liboma soki dépression soki banerve soki madi obela mwasi mutu azonyokama nango malgré tout bazofinga ye famille mwasi mpe eza d'accord te babi mpe bango moko mpe basepelaki te semeki na bango bamonaki ye mokie famille ya mobali babi biso mpe yaya na biso tosepeli na vacances na ye te banda ayaki fille wana biso tomoni ye ka mpo na grand frère toyebaki kaka mpa na bango mpo na misu makasi chance ka toyebaki adresse na bango banda yaki balinga na grand frère banda grand frère azaka na poto basolaka déjà na WhatsApp donc to mobile azokita Kinshasa ebida yake na kozala na mutu bwe na flat pendant 3 semaines ekezala benda bika akolove na ndenga ba jogo elobi nango fali akolovaka mère na ndenga ba jogo te mais na Kinshasa ozolove mwasi na ndenga ba jogo ngo pe bana bazate batika na poto yoko komi jeune garçon na Kinshasa olove mwasi na ndenga ba jogo yo ba jogo balovaka basi ba jogo balovaka bino no ndeni po lozoka fali olove mwasi na ndenga ba jogo balovaka basi ndeni nyonso makamba siko olove mwasi na ndenga ba jogo zongi na ba nerf papo sali nini botika pe ofinga basi ya poto Clotilde bozo finge mukolo kotala ba photo ne pa mukolo taza bebe bilo ki mukolo bomona ngo ya ndeni eza mbele supa na to mike ba mela masanga te ba mela cigarette ba sala ba sport ba kuba ba via bongo suki ya pembe partout mais bozo mo elongi lokwa moi jeune bozo ba ke moi sasa mukolo alonga bila ba suki ya pembe partout via na bomona mais bomona ke lonya bana mike ale bozo ki mukolo bolaki si moi si poni ni ya botaki ya ko munene akoy mulai ko le kambal bo bambie ki mukolo zwa ata pe soka mukolo esa pe lote babi pe na bolime pare pe agelo bagelo te bongo te toke non ka bon mibala poto boyoka conseil eza gratuit tokende mabe makasi eloko moko yango tozo bande onka tozo lobela ezo sala vraiment kitoko te ba papa to mekata ko changer oke ko sala ekobono tala yo moko vino ndenge komi o se retrouver mutu a mutu pona nini basi ya Kinshasa na ebite bande ko na biso Kinshasa bateki milimo babanga seloti mutu nyonso alinga milakisa azala bien azana jeep amibwa kakabelo azana saka bien bango babi mbongo $100 akisi ezala te bango bakenda fo ba laver moi si faut laver ezana ba fi mon na Kinshasa zo pela o jeep o boise ba sokola yende konanga sikoyo moi nzambo kende ba sokola yo to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt. Mibali mingi na poto vi na bino ezotambola te. Botika batata mwasi na banoko. Botika ba mama leki tranquille. Botala ba vi na bino. Bozotambusa yango ndenge nini. Botika nanu banoko na batata mwasi angana bino moko. Bozotambusa bomo na bino ndenge nini. Basi bozoke kobimaka na mabo ebe tadami na bango. Bozo se protéger. Oui, bozo ete ba chaussette. Soit disant pour battre la ba maman, ba mère à palais, bazo maladie te befection te baboko la bana. Bravo. Bozo sape ma bete. Bozo se protéger pour la malade. Mais bozo sani ko se protéger pour la milimo ya mabe. Botika vi oyo. Eza kitoko te. Et puis ni bala ba congolais ba maman. Et là comment que ça la kanga passe ni bala ba congolais ba koka kape chaussette wana ta omulaite. Akosa la quand si le lobe mona a meseni taka le lobe a meseni ça pourtant ça mutu examen bêtise et loko na yina na vinanga mobala kebeta kufra na libanda atika zemi abi mobala zoba pour ceux qui les gens tiki zemi so kende makolongulu omi lingi to linginga pe to lingi pe bana te mibala ba ona tina kuto olimbise ezaku tute bande konanga tokeba ekobe bomisaka mutu mobali mobimbala taka pantalon chemise atie cravate atie pene na minute ya zana mutu ya koninga na pona nini ake ko luka maladi na iye moko akenda ki Kongo atiki Canada ya musika mboka na musika makasi atiki Canada ake Kinshasa ake ko zo maladi na iye moko na Kinshasa ake ko sangana mwasi atiki nzoto na ye bazwi na bango chaussette bakela ngo na pete ya mone pena milali si tendresse balongo linga mwasi akini aleki mama ba na tendresse aselinga nyonso ndeko nanga nzoka nde bazokino na ndako ya mabe conséquence conseil na ba papa nso tolobela kalikambo tout le temps tozobeta masolo pona kosunga communauté bandeko bazofinga se Clotilde na TikTok bayebi lisolo te ezaka Clotilde alinga bomisa Magali abetisi Magali po ndeko na bango azali mutu boye te
torturer Magali na famille ya mobali bazalaki pour moi sina bango poto po ba yeba vérité asali grand frère nini balobi banda l'aéroport en Jules grand frère ndeko koloba te bande ko tika la bakidiba selon petit frère na petite sœur babi grand frère comme qui ndeti moi timide nzoka malade yango soki ba mise bandara bango na kimia mise bandara bango na agitation babi via comme calme moko ya nyama ndeko ngosi koloba te abande ko moi ni toyebi te tanga komi na mboka ne via pété muto etombo ki bande ko to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt tozobeta masolo pona ko sunga communauté yango na babo s'abonner na Irani Masiendo ki TV ozana lisoto témoignage ko hésiter te numéro na nga yango neza wana benga nga soko zinga te tikela nga message tokobeta lisono pona ko sunga communauté nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana motazongi te tokutani su lobi pona ko beta masola solo a aubergine et les kakate balobi Irani Masiendo ke bete li pro mars ngana ya kaboye na beti pe na ke eske to fingi mutute to tongi mutute to beti ka lisolo ya Clotilde na Magali po ndenge kaka bandeko balobi na TikTok bazolo bakaka Clotilde zo torturer Magali pona zuwa eza zuwa te raison ezali mobile na bango abeli liboma to komi mbala sima soki mwana motazongi te benga mama Irani pesa lisolo to beta oui ba tuninga décor azawa piboé ah décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku eza espace pona yo pona nga pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie Toronto City VIP yoka ba avantage toza 5 minutes pour mon fleuve toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bozana tozali nzinga ya quartier ba investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de cheni bino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.